Jacquinda interpellé par le service de renseignement. Na motif, il y a Liwaya Kadiombo. Est-ce que Moutaboumi il va interpeller? Sur les informations, Kadiombo, accueilli. Il faut vous comprendre. Il faut que vous compreniez. Kadiombo accueilli. Est-ce que Kadiombo, alors que ma campagne est-ce que Kadiombo, alors que ma campagne était Kadiombo Talisi Kak. L'esprit à battre ensemble, ce qu'on met comme congolité, ah, ça me tourne des pèses. Ah, c'est le bâtiment de la nine. Non. Kadiombo Yaki est un analyste politique. Après si vision naie, à lobby. Ça me boit à mon boutique. Ça me bondimi. Mais comment tu comme même un grand responsable na liwa. Liwa ou tu vois. Liwa ou tu kaka l'émission au Kadiombo Sala qui est tout ça là ka boyer. Tangwa simbika biographie. Problème congolité. Mais les deux personnes qui se passent. Ceux qui ont le dossier à congolité, les soumounis moutou à sali. Et bon, on se doit payer arabe. N'est à niveau Algérie. Donc pour postuler, il faut Algérie. Papa nayo, maman nayo. En plus, bah imposer les sous le mot d'icolo. Il faut être musulman. En Algérie. Babi tata la maman oui, mais tout ça garde fou mot d'icolo. Il faut être musulman. Donc c'est un ça dans yao. Quand on passe l'analyse là, à l'objet clair, ma belle Kadiombo Zawa, Oya Lubaki. Si comme Moutoua Tiki Libota naye, accueilli. Jacquinda interpellé par le service de renseignement. Na motif, il y a Liwaya Kadiombo. Est-ce que Moutaboumi il va interpeller? Sur les informations au service de renseignement, ils ont déjà alerté. Mais Koko, Jacquinda la bakangie pour na Liwaya Kadiombo. Siko. Suite fait au Soukandé. Bon, bande ko katumba avec no cadre makufi na coronavirus to éviter coronavirus na ba symptômes ou aye coronavirus comment na ko beta bendeni. Bon moni coronavirus a poisé comment? Tant on une nouvelle service de renseignement va interpeller Jacquinda là. Maintenant, c'est la volonté à jeunesse ensemble. Moni ba tout nous sur ba télé mais la mobé quoi Noël Chani. Ouais comme même ba tout na liwa. Baza bato baza bapaya. Et tous autres ça peut conseil. Na bato baza ba congolais d'origine. O bazo soutenir bapaya. Mabele oyo etangisa makila ebele. Boye biango. Makile tanga ebele. Ceux qui osent défendre bapaya. Yeba ke molimo. Makila bato ekenda. Makila bato ekenda wana. Et côté le melayo. Ata ba pesio kanyaka. Ata ba pesio kanyaka yebele. Mais yeba ke makila ba congolais ba innocent ekenda. Et côté le melayo. Bonjour, bonsoir, Nabandino, sur la voie CSC. Mbote Nabino Mbote, Bozali, ebele, partout dans le monde. Vous avez l'andabiso par la 20 internautes. En États-Unis, Namoni, Maman Ani, Boy, N'Europe. Dans Suède, Maman Fatou, N'Djama Pambolo, Maman Fatou. Dans Suède, N'Djama Pambolo. Je m'excuse. Dans Europe, si vous êtes en Banja, en Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier en République démocratique du Congo. Les Indes Konabino, Moïse Mao Kanchiba, Nimiso Bolingara. Tout le bateau, tout ça, décryptage, il y a actualité politique. Merci, Mian de John Obo qui est venu sur ma caméra. Et qui m'a la face céleste, la vie bien de Toba toujours. Lola, les gens au foot, c'est ma Toroloba. Zamba Botorozo Wapi. Jacquinda interpellé par le service de renseignement. Na motif, il y a Liwaya Kadiombo. Est-ce que Moutaboumi il va interpeller? Sur les informations et où tu n'as aucun cas tout le monde qui a des coronavirus. Tu évites aux actes de coronavirus est commis. Il y a manière ni to limbo là awa. Tu vas monter l'élection 2023. État de siège ça sujet d'actualité autour limbo là biso na bino. Noël Chani a été visité par Banja bien armé. Banane Batina et Bangwa bitumbe makas. Nazainga nanani. Tous en accord qu'on a connu tout ça là. Décryptage ya actualité. Bonjour. Oui, bonjour Antiba. Bonne santé. Santé Zapenda, moi ma tata,
parce que faut que le barabu solo obi ki nabimaki na ndaku babimisanga na ndaku naye kozwa information na se ezalaki lopango ya bato baza bato ensemble nde natala koévacuer famille ezongi nano na pa na bango ngape naza na pa na ngai na tanda nzambe asunga toyeba nde tokosala mais dans l'ensemble tozala biso onela ya bato ensemble ya nde nini bomoni baforme ya balitro toza nango na komba donc ekomi ti na niveau ya bacité bato baconstate ke bato ya idps baotika pouvoir sikoyo te alors bakomi soki koutilize bato baza baproche na bango ate ye lopango wana eza lopango ya moto ya lamuka lopango eza lopango ya moto ensemble elokwa so tofutelaka kala place wana tomesanaka toanda kobundisa bato kabila mobutu tofanda ekatu mpe na union sacré ntima mekomi simba mais ko lopango adesidaki déjà kina bon eza makambo tozali donc na terrain en tout cas bagarre ezali biso oyo tokoloba kaka tobanga kiloko te eza makambo ya nzambe via moto ya maboko ya nzambe mais tokomeka mpe mwa koloba mokie na bato oyo bazokamba parti c'est tout secrétaire général oyo asimi parti au quotidien omoni phase oyo tobandaki koloba yango banda kala bino banda comprendre biso te tobandaki koba phase oyo banda kala ke bokonzi ya idps nde tozwi yango eza na bato ebele même ata bao baza pembeni na kati ya idps basepelaka te ti lelo omoni biso musala tosalaka eza musala moko ya bariske omoni daa toteka bilongi boye okoleka place mosu abi ata moto idps yango ye toyebisaka secrétaire général ke parti ezwa biso bacommunicateur en charge koassire biso mais lokola mpe na secrétariat général bandeko mosusu mpe bacommunicateur badja lelo batambourunere baza ebele bazolinga te mokonzi ayoka makanisa malamu tozopesa ye elobi biso mpe tozalaki sipri komona mokonzi na biso augustin amati na podium alobi ke non nde toza boye bagare ekomi mais ntango tobelelaki bamosusu bafinga biso ntango totelemi gentili ngobila bamosusu bafinga biso ntango tolobi boyo te biloko wabo ndeni ebilo ekoyebeleki bilo mingi sikoyo tosepeli na ndenge ye moko secrétaire général augustin kabuya azwi conscience ya koyeba ke bagare eza sur le terrain bango bao se préparer biso il faut to se préparer ko garantir tous les communicateurs na bano baye lelo ba 100 jours faut ko garantir bango parce que bagaro donc eza ya ba aventure te tant que on a que kuna kadium accueilli il faut comprendre kadium accueilli est-ce que kadium alobaki makambo libota na est-ce que kadium alobaki makambo ya ye moko ete kadium atalisi kaka l'esprit ya bato ensemble soko makambo congolité ça moto idps c'est batindela nini non kadiombo ayaki etaki analyste politique apesi vision na ye alobi so boboya yango botiki so bondimi mais comme ati komema un grand responsable na liwa osomona na bodio ezo circuler yango tozosenga na bato ya service à l'enseignement biso efo toyeba nani oyo abomisi ndeko wana on peut directement la poser question na disparition ya Kadiombo kasi eza di nana déjà mais liwa Kadiombo tokoba te moto aza na nsima liwa na ye ekolinga famille ya Kadiombo leki na yo azokolela nde azoloba ye moko alobi liwe uti wapi liwe uti kaka na émission oyo Kadiombo asalaki nde tosalaka aboye ntango asimbi ka biographie problème ya congolité mais lelo topesa biso pasi soki moto alobi dossier ya congolité lisumu ni moto asali ebongo so tozalaki bapays arabe nde ezalaka na niveau Algérie donc po postule fo ozala algérien papa na yo mama na yo en plus baepoza lisusu eloko moko likolo
il faut être musulman en Algérie. Babi tata la maman oui, mais tout ça garde fou moi il faut être musulman. Donc c'est une chose à danger. Quand on passe l'analyse là, alors bien clair, pour nous sauver Congo, pour tout quoi na mbebate, ouais ça met la biso kala. Il faut qu'on soit mauvais quand les Congolais va voter ngo. Ne sengo nyonso pour yango nde eko protéger Congo na ba jour à venir. Mabe akadjombo zawa. Oya lobaki. Siko muto atiki libota na ye. Akei omoni na biloko nyonso batu balukeli biso makambo yo. Bato bakende ko négocier négociation na Sun City. Faut te bagasout. Parce que ça n'a pas été basolo balobaga. Il faut que les sources et outils à niveau Sun City. Tant que les Congolais vont négocier, na ba belligérant na niveau Sun City. Et les Congolais vont signer un accord bidon. Bidon. Pour l'intérêt de Bango Moko. Mais les boss sont qui république. Ok, dans ce dossier, les traités qui sont congolité wana. Banda d'accord Lusaka, bakiti, baken accord ya Sun City. Et bakizenga nyonso bazaki na kati. Tala siko papa kena. Mais tala siko be convenient. Il y a longtemps que vous signez un accord. Bon signer un accord et âme. Depuis que non oh et ça. Mais ba Congolais ba signer un accord moko bidon. Ba étranger ba sengi bango lokola biso. To bengane les bino Mobutu. Il faut biso to zo ba nationalité na bino. Makambo etali à présence de la République. Biso pe étranger to pe comme va président. Et ba Congolais ba ndimba pona ba billet vert. Le losko tala yango. Congolais Noël Tchani a télémi à lobby. Te erreur to sala ki kala to sala ngo sous le loté. Il faut muto ko sala mokonza mboka tala Congolais d'origine, tata naye, maman naye. Ce que tu dis, bandeko, kuna mususu. Tangu Arnold Schwarzenegger, oh boye bito ben dans la film Commando. Azali gouverneur sur la province des États-Unis. A qui n'a pas postulé à la candidat président. Bobel on est quand il s'aille. Balabi, le col au botama na sol américain te. Yo botama en Autriche. Donc, moi, postulé les attaqués sénateurs, gouverneur, c'est bon. Mais, on a mis ça. Tolobi, ma poste c'est Moussoussou, et ça a été pour un Nata Sikoyo, au même ministre, ambassadeur rwandais, vous avez dit déclaration, ambassadeur rwandais Salia, à l'obiclé. Abi Mobé, quoi ne colle les côtés, parce qu'un gars n'a sali 50%. Tata rwandais, maman congolaise, mais na bota mao. Et on les candidats ni. Et qu'on les candidats parce que c'est une justice. Tant ce étranger a commis Colombe. Si on moni batunyo sur bateau télé mais la mobé quoi Noël Tchani, ouais comme même batutina liwa. Baza bateau baza bapaya. Et tous on peut s'appeler conseil. Na bateau baza ba congolais d'origine. Oh bazo soutenir bapaya. Mabele oyo etangisa makila ebele boye biango makila tanga ebele ceux qui osent défendre bapaya yeba ke molimo makila bato ekenda wana ekotelemela yo ata bapesi yo kanyaka yebele mais yeba ke makila ba congolais ba innocent ekenda et côté les mélayo parce que makila ba congolais kenda ba komi ko linga ko sepela ba mona nde ba moni congolais d'origine Félix aza tête à pays ba do sepela après Félix continuité wana ka ya ba congolais toujours et landana mais ceux qui ba moni au congolais ozo défendre mboko ya ba étranger pour na ko bundisa mobeko yo à moins que mboko yo fumukimbango akufati. À moins que Mboko yo Kasavu bakufati. À moins que Mboko yo Lumumba bakufati. À moins que Mboko Tshisekedi akufela te na Mobutu. Mais ceux qui yo
oza mwana obota biao yo moko na conscience na yo bike non te lo pe bien pour na biso ba congolais mais ko ba pesa ngani konda na défendre kaka eleka te yeba ke okokende na mboka ba wei po tabo yo ka déjà ba nzoba nini ba komi ko menacer na Noël Chani ba komi ko menacer na Tsingi Pululu député mais makin kasa liena po Chani aza député te congolais asali étudier Mobeko eza bien azui apesi député Tsingi mais bon comme sikoyo koluka komenacer na muto asalaki Mobeko wana ebongo sikoyo bandeko mingi oyo bacommunicateur oyo baza na protection te Chani yoko bazo menacer Tsingi yo bakomi komenacer ebongo sikoyo bacommunicateur oyo mpe su baza na kati ya parti au pouvoir. Est-ce que tout ça se comprend? Na politique ezalaka lié ya sentiment te na politique oyo nde nakendaki boye nani apesa ye nga $100 yebe kokufa politique eza monde yebe intérêt omoni bato ensemble bamonaka intérêt baka ekoma étouffé aria esimba te kuna bacongolais babino il faut baétranger bakende mpo totikala lese na mboka to bagarre ebandi kuna bazo menacer Chani kuna bazo menacer député amemaki Mobeko wana koto bakovise bacommunicateur nde tozosenga boye oyo nyonso aza na kati ya famille politique IDPS même ata balie ya IDPS il faut bazala protéger polikambo oyo tomona yango protection osenga ndeni koko ozo continuer à koko tota Jacques Ndala et Ozare par service à sécurité tout la noix ba déclare pas pour atenaki comme ça koko oza grand analyste auto-analyser ngai na yo à toutes les unités katumbistes désormais nous sommes au fond. Retenez que tout peut nous arriver à tout moment. Suivez le discours du président de l'Assemblée nationale devant les députés. Tout est clair, c'est notre mentor qu'on veut écarter. Nous ne laisserons jamais faire. Le mot d'ordre est donné. À tout moment, de là où vous êtes, menez des actions, faites tout ce qui passera dans la tête. Par là, commentaire. Azo Ozare, commentaire. Nous sommes aussi analystes dans Malobo, il y a lobby, nous avons Jacques lobby. Ozomona ke azolo bango na haine. Kanda na yewana ezo tapela na katsa motema. E matie tina makanisi, tina misisa, tina makila, tina mikuwa. Que toza déjà na katsa front. Frango bazana banai. Nana zo bundisa bango. Tangu Jacques Ndala zolo bakeno toza déjà na kati ya front nyonso koya nana zo bundisa bino muta zo bundisa bino zate ezaka nde mobeko nde zo bundisa bino ke bosa ozoka nde force zo bosa la yabaki sikoko le Congo notre pays n'appartient pas à un parti politique tribaliste. Doit traiter IDPS par parti tribal. Alors continue avec que nous remplis de haine et de fanatiques. Abaki nous ne sommes pas dans une république délimitée. Ici, nous sommes en République démocratique du Congo. La terre sacrée, l'héritage de nos ancêtres. Le Congo est un pays prophétique. Personne n'a le monopole de violence. Préparons-nous à toute éventualité. Oikoya eya. Ah. Tant que Congo est alité. Parti politique moko 11e miri 10e il y a limité sikoyo le plus délimité que aux autres traités parti IDPS c'est parti mot tribal mais archi fort IDPS c'est ali parti national aux autres parti national bakeno donc alobi makambwana na motema mabe ya ko traiter parti IDPS c'est quoi parti mot tribal non archi fort. IDPS c'est un parti tribal. IDPS c'est un parti national et sangisi ba congolais nyonso banza na kati IDPS. Mais tant où yo Jacques Ozolo baboué. To tunyo pe mutuna. Est-ce que na bouyo moko longa no sentiment mbo. Na bouyo moko. Osomona to ko so défendre ba pai.
donc na bouillon moko pour ça ba keno bo sala nyonso ko la bino na mutu c'est-à-dire donc ndeba ba keno ba tuna ka moto mutumbula na eto asimi mandoki c'est-à-dire et si bien bon se préparer à conséquences donc boye le comportement PPRD parce que bo tayi kuna boye nango sikoyo biloko ba rimage to repesa Kabila raison nga exila c'est Katum n'exil. C'est comme si démocratie a Tshisekedi yo. Et bon temps Kabila ba Congolais au papa dans le temps que vous partez au pouvoir. Eh bon bah tous bon sécuriser c'est comme si Katum dans la pouvoir. Et ça le monde en affaire. C'est vous l'IDPS qui est au pouvoir. Mais l'IDPS est dans le pouvoir mais ça va mususu balangwe. Balangwe na sens na ozonga makambo Jackie. Balangwe na sens ni. Obi l'état parti politique et ça répond à conquérir pouvoir. Après conquérir pouvoir, deuxième élément ils répondent à conserver pouvoir. Pouvoir va conserver comme on a dit. Na bateau ka bobundi na bango. Ba onde ba yebi passe ya zemi. Kozo tozo bande yango wana. Tozo bate pour na kubanga mais tozo bande pour la mbo po soki to interpeller. Ba o ya bisote. Na la ko bisa musu makamba kitoko bu. Po biso na bango tozo la même famille politique. Tozo la kandela ba onte rankini zati. Mais tozo ko interpeller bango kaka. Bazonga na sens ya combat. Bazonga na sens ya idéologie. Ya Etienne Tshisekedi. Mais ce to komi ko ponana basusu bazwa baso bazwa te ce bato bazwa te wana bango ba défendre la parti chaque jour de lundi à samedi mais ezalati bazana bloc moko isolé OK bango baza fort sur le terrain ce bato bazo de même mieti mike pembe na ya mokonzi do baza bato yo na terrain bazana porter bazana force te pe bayebani te donc moni moi parenthèse muke ngwana mais ce que tozongi na maloba o ande ko la biso lobi ko bisa batu keno bo sala nyonso ko la bino na moto tout se préparer à conséquence sango o préparer na nini nana so bundi sabino et là que so bundi sab étranger ezaka mobeko loi Noël Chani nde so bundi sab ezo bundi sabino be étranger mais tant yo congolais auto yebi Jakinda asande ko na biso mais tant ozo comme un niveau bakeno o ekoya eya c'est que yo aussi molimu ya rimage si na poso mo na pe ne que so tout na répondre rapidement nde nani Kabila to ba ko tuna ke moni pourquoi Kabila tinaka Moïse n'existe donc moni so sali synthèse o analyser malobo Kabila lo ba kaka na 2 minutes o abenga kaka tumbi shida donc et le bi belé parce que tala comportement bandeko yo ba yen esprit ko PPRD esprit ba rimage ya ko kabola ba biloko to kata to pénaliser awa mobule tra su ko sala mate awa na Congo en plus na capitale mobule tika su ko sala makate parce que service de renseignement ils ont déjà alerté mais Koko Jackie na bakangie pour na liwa kadium siko suite fait au soukandeni bon bande ko katumba avec no kadium ko fina coronavirus to ebité coronavirus na ba septembre wa coronavirus comment na ko beta bendeni bon moni coronavirus a posé comment tant aux une nouvelle service de renseignement va interpeller Jackie Ndala maintenant c'est un coordonnateur jeunesse ensemble coordonnateur maintenant service inde ya renseignement et ça la musala na yango bayeba pena liwa ka jombe uti wapi biso to ko commenter na yango te parce que toza bato service ya renseignement te toza mandaté te na service ya renseignement ezande bato baza mandaté na ministère intérieur bango de bato sala service wana po bayeba mais oyo mingi babengiseli ye eza à propos maloba po eza maloba moko mabeza comme si
mwana ninga saka na moto oyo kondo lutumba simaola yemba molimo ne pema na kimia soki mwana ninga meka na moto botika ya zika mukola ko zika ndako yep o chacun ninga sala wa oyo koyeya to sala nyo sikola biso na mutu o eza République démocratique du Congo eza teke mangamba football ya balle bobenga arbitre yoza na pale ote na pale te na fandaka na malweka tolu ko le pale mona kitambo Jamaïque moni mata final wana chabiso 3 penalty to kan o pesa biso na 20e minutes après mi-temps o pesa biso na 40e minutes après mi-temps troisième penalty o pesa biso na 85e minutes to kan ba ta le pe chrono et tikali 2 minutes pour 20 minutes ko habita créer ka fresh wa mambabani awa et ça domaine la République démocratique du Congo et ça différent il faut tant que ça va propos ma parole faut que yeba tant la zone va boyer inconvénient nango usalani tant que yo lobby au lobby pena koloba wana batwane service na sema baza bato maboma te baza bato batanga batali ke malobo yo na befe yo et comment kende comment kokana du to bengisa ye to yeba na kati ne arabi beponda nini mais batakatumba ça na ba libération à l'immédiat sinon bon ça va déclaration mais est-ce que batakatum ne ba bata justice si ça dit que justice na biso de ton négligence pour de ton empêcher justice à ça la banquette té aye baté la justice au moins que ni dani wana tika na l'immédiat to ça déclaration ni bo sala déclaration ni mais bien le peuple n'a pas compris batongo ensemble si bato bato union sacré au moins to se bloquer commerce bo ça commerce politique politique biso bambiaka pour côté l'ensemble tisiko non ba déclarer que to bimila union sacré c'est que la question que bango ba ki na union sacré na makantia mabe pote siko na ba lobité mais ce que ba déclaration bo ça be petit base de quoi pourquoi la congolité ah mobeko yo mobeko eza mama ya likamba tala mobeko nde komisi bato les hommes bien armés va pénétrer dans la résidence de Noël Tchad. Mais suite est fait, on a 3 minutes, ça décryptage, dans le monde de la fait. Mais ma cambo, na lobela kango la itandike, kaka na pa na bino la voie céleste, na lobela kango. Oh, on met comme ça dans le baka, moutota ka bien, bateau pia, ba le baka bwepo, bati les temps soit à 100 francs. Té, toi et la République, na le baka ka awa na plateau. Ils ont cinq dans l'état congolais, armée congolaise, la police congolaise. Bakende ko sécuriser Noël Tchani mwana mboka. Pour Mobeko. Comment on a Mobeko boité? Mobeko est sa victoire pour la République démocratique du Congo. Ce que bayini à Congo, barotika te Mobeko yo et fanda. Il faut moutonner basani, ba protéger. Mais le corps de service armé, ba protéger qui était au moni, ba tout ba pénétrer. Ba pénétrer. Babino, yende en tête, yende pour tamser idée. Mais tout le pays. Mais même quand Mobeko y a congolité, c'est ça qui a voté en 2016. À l'époque à Kabila président à l'époque. Le Kengo Dondo sénateur. Ba voté Mobeko pour la banque centrale. Que pose à la gouverneur de la banque centrale, il faut à la orthotome congolais de père et de mère. Na bato le bato makele ba voter pour c'est que bilo boso mboko nasi c'est que mokonza mboka comme dictateur bon ça la république peut et ko sale la bino et ko se souvenir na bino ndelo la république comment ko se souvenir na Lumumba Kasavubu Tshisekedi Kabila Musée comment la république et se souvenir na ba dongo kala ba ces joueurs radio pas ancien quartier ponini basala ki musala kitoko ndakisa kitoko mais tant aux autres mais la république eza mabe mingi conseil to pesi bango yango wana bazala calme batika Mobeko sala odoma kedo et comment c'est la distraction
On attend sur le Macambétal, état de siège. Ndanga ba député, monsieur, comme qu'on bondit ça en Assemblée nationale. Mais comme est-ce que tu me focaliser? Nani kuna sali boye, kuna yaya. Ah, il y a une distraction, il y a un travail, il y a une récréation, et c'est ici là qui a tout commis. Moussa le Salama, peuple congolais, alia, alala bien, guerre ici là, peuple a se retrouvé. À mon avis, non, au Eza Congo, il y a pas Koko naï. Ok. Koko, monsieur Sili, monde de la fin au Gabon. Bon, monde de la fin, il a fait Simbote, na bateau balandi biso na la voie céleste. Bon, s'abonner, belé, tolinga kabino. Bino pe bolingaka biso bao baza na kati ya mboka o baza libanda mboka kobosanaka mboka te mboka eza mboka bakoko na yo ntango ozobota bana libanda lakisaka bango mpe mboka na yo ekozala malamu limero na nga ezali plus 243 84 40 69 461 plus 243 84 40 69 461 na pesi mbote pa bandeko so balandi biso mifingo ya chanda masi ya payana Bruno Kibambe na pesi pe gou na pesi mbote partout azali na pesi na bandeko chimbula kuna Kasai nyonso ba Congo mobimba na ningaka bino bosa ya biso même moral. Ok, merci to comme na suka émission ya biso émission bolingaka tolo bato ça qui décryptage ya actualité politique. Mitune zaki yanga ba représenter ya Koko. Vous connaissez que vous pouvez manquer pour la RDC, vous pouvez manquer pour la BISO pour la Bosoka. Actualité en temps réel. Il y a toujours ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ce qui nous unit, c'est la République démocratique du Congo. Ce qui nous divise, c'est l'appartenance politique, tribale, égoïste. Mais si vous comprenez ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, tu aussi monter des défis. Merci donc on doit répondre. Oui, merci Antibal, c'est plus le macasse. Ça va Bolabino, affaire à suivre. Ciao. Merci. Baza bato batanga. Batali que nous maloboyo. Na befeu yo, et comment kende, comment kokana. D'où to bengi ça y est. To yeba na katine, arabi bepo nani. Mais batakatumba ça va d'abord libération à l'immédiat. Sinon bon ça va déclaration. Mais est-ce que batakatum ne va pas justice? Si ça dit que justice na biso de ton négligence pour de ton empêcher justice à ça la banquette té aye badé la justice au moment que ni wana tika na médias tout ça déclaration pour ça là déclaration ni mais bien le peuple dans comprendre batongo ensemble si bazabe bato union sacré au moment que c'est bloqué commerce bon ça commerce politique politique à biso bambiaka pour côté l'ensemble tisiko non ba déclarer que tobimi la union sacrée c'est que la c'est que bango ba ki na union sacrée na makanti ya mabe pour tisiko na ba lobité mais ce que ba déclaration bo ça ba petit base de quoi pourquoi la congolité ah mobeko yo mobeko eza mama ya likamba tala mobeko nde komisi bato. Les hommes, non, les hommes bien armés vont pénétrer dans la résidence de Noël Tchad. Mais tu t'es fait, mais 3 minutes, tout ça décryptage, dans le monde de la fin. Mais ma camboyo, na lobela kango la itandike, quand on a pas le bilan à la voie céleste, na lobela kango. Oh, on met comme ça dans le baka, moutota kabia, bateau pia, ba le baka bwepo, bâti les temps soit à 100 francs. To est dans la République. Dans le Baraka Awa, na plateau. Ils ont 5 dans l'État congolais, armée congolaise, la police congolaise. Baké de sécuriser Noël Tchani Mouana Mboka. Pour mon béko. Comment on a mon béko boité? Mon béko est sa victoire pour la République démocratique du Congo. Ce que Bayini à Congo, Barotika te mon béko yo et Fanda. Il faut moutonner Bassani, va protéger. Mais le corps de service armé va protéger qui était au moni va pénétrer babino yende en tête yende pour me idée mais tout le pays mais même quand mon béco il y a congolité c'est ça qu'a voté
En 2016, à l'époque à Kabila président, à l'époque, le Kengo Dondo, sénateur, Bafota Mobeko pour la Banque centrale, qui pose à la gouverneur de la Banque centrale, il faut à la orthotome congolais de père et de mère. Na bato le bato makele, Bafota Kango pour. C'est que Bill Bosso Mboko Nasi, c'est que Mokonzamboka comme dictateur. Bon, ça la République. République paix, et qu'on sale la bino, et qu'on se souvienne na bino. De la République, comment qu'on se souvienne na Lumumba, Kazavubu, Tshisekedi, Kabila Musée. Comment la République, et se souvienne na Batongo Kala. Ces joueurs à Yopa, anciens quartiers, ça là qui moussala qui toque, on a qui ça qui toque. Mais tant aux autres, mais la République, et ça m'a bien mingi, conseil au président Bango Angwana, base à la calme, Batika Mobeko ça, on demande que et comment c'est la distraction? On attend sur le Macambeta, il y a tas de sièges. Ndanga ba député, monsieur pas comme au Bundisa, on Assemblée nationale. Mais comment est-ce que tu me focaliser? Nani kuna sali boye, kuna yaya. Ah, il y a tant de distraction, et ça tant de travail. Et la récréation, et c'est ici là qui a tout commis. Moussa le Salama, peuple congolais, alia, alala bien, guerre si là. Peuple a se retrouvé. À mon avis, non, au Eza Congo, il y a pas Koko naï. Ok. Koko, monsieur Sili, monde de la fin au Gabon. Bon, monde de la fin, il n'a pas si mbote, na bateau balandi biso na la voie céleste. Bon, s'abonner, belé, tolinga kabino. Bile pe bolinga kabiso. Ba o baza na katsa mboka, o baza libanda mboka. Ko bosa na mboka te, mboka eza mboka ba Koko na yo. Tango so bota bana libanda, la kisaka bango pe mboka na yo. Eko malamu. Numéro d'Angezali, plus 243, 84, 40, 69, 461. Plus 243, 84, 40, 69, 461. Na pesi mbote, pa bandeko so balandi biso, mifingo ya Chanda, Masi ya Payana, Bruno Kibambe, na pesi pe Gou. Pesi mbote partout azali, na pesi na bandeko Chimbula kuna, Kasai nyonso, ba Congo mobimba. Nanigara bino, bosa ya biso même moral. Ok, merci to comme na suka émission ya biso, émission bolingara. Tout le bateau, ça qui décryptage ya actualité politique. Tout les qui nga ba reposer qui ya Koko. Vous connaissez que vous pouvez manquer pour la RDC. Vous pouvez manquer pour la biso pour na bosoka. Actualité en temps réel. Dire là-bas toujours ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ce qui nous unit, c'est la République démocratique du Congo. Ce qui nous divise, c'est l'appartenance politique, tribale, égoïste. Mais si vous comprenez ce qui nous unit et plus fort que ce qui nous divise, tu aussi monter des défis. Merci donc, on doit répondre à la oui, merci Antibal, c'est plus le macasse. Affaire à suivre. Oui, ciao. merci.